Ya solo penza bino boye bokangi mai mbula wana beta kibokele kotala makelele ndenga tondi azongi si retour biloko nyonso na bilanga poli edindi na mai papa gentili ngobila sepelisi mutema ya biso wa mama veve nzamba umisa ye nzamba pamuna ye ameme liboso po tozaki na elika te lelo. Donc la démarche, comme on dit en français, c'est une démarche constitutionnelle et républicaine. Donc, on a encouragé le gouverneur, on a toute l'équipe, raison pour laquelle Ngamore est un quinois, leader d'opinion politique, pour quand même Kozong s'appelle Mamagambebele Nanzela. Boy, mon connaît.
C'est la Boubaya, faut bander la Papaya. Tomba basawa. Voilà.
mai nyonso etondi bakangi mai. Est-ce que mai bakangaka ye? Ikoleka ne bale. Na bilanga. Ya solo penza bino boye bokangi mai. Mbula wana beta kibokele kotala makelele ndenga tondi. Azongi si retour. Biloko nyonso na bilanga poli edindi na mai. Tokeleki na ndako tolobi sambe. Yo zambe na biso ya solo. Bakonzi abazate. Prete babundela biso bitumba oyo. Obi tozoko lela kakawa. Nzambe wana. Tangu to ye to zakine lika kaka ke to koya kolongola kaka biloko edindi na mai. Mais nzambe wana le mama bino mbobota biso makamso ezo salama to ye kokuta papa Chantiline Ngobela akoti abandi ko sala papa umela oyo to mabiso mama veuve papa sepelisi bitema biso mama veuve po ezalaki so batandako le bapango baye bazo sala mama ozala ntina te azo panza biloko atoka koloseki yango 200 000 akopesa yo kaka 10 000 akopesa yo kaka 15 000 tozokolela papa pesa abia bino kosala bino nini bazotonga bandako bate papa Chantiline Ngobela sepelisi mutema biso wa mama veuve nzamba umisa ye nzamba pamola ye ameme liboso po tozaki ne likate lelo merci tina komi mama boye bana na ngai 5 na boti bango na boko na boti bango na boko boti kana na mbula oyo baye ba koto toki ba tondi ba ko ba sel bandako bako pese eloko te ndenge bapanzi yo matembele bakopesa eloko te futu ndenge tolati bateni oyo bazomona biso ntina te bakokisa ndako bazosala ndako bakopesa biso eloko te tolobi mbula oyo ntango mai eye kotonda bapanzi baleli toleli tinga boye mosusu na aplikaka transion filangani eza pomoi tosala eza te kuna mpe basali ndako ete wana ndako wana te bakloti wana nyonso asala kata bilanga na biso moi tosala eza te donki ntango bazobebisa biloko na yo ozala dura ya koloba te ntango bazokopanza biloko na yo ozala dura koloba te bazopanza biloko bazokota ntango mai yeye etondisi bazokotindika mabele biloko amatakakoseli biloko lelo lobi baye kobebisa kozala dura ya koloba te mama biloko batupakama kosala alors yango wana lobi ntango bakangi mai Shumanga kusana huyo. So ezaki yangai. Nangana beta. Nangana kosa diari. C'est vrai que ils ont raison mais les gens aussi boy. Ah papa. Binga ke le logo kene. Akosa na ba la dia. Ça va madame. Então assim daquela c'est pendant ngana.
na bino bandeko na bazo vanda kuna bandaka mike bo tanga mine bola la kapena kati te ay tosha yo vraiment pour les bêtes, ma casse dame la pluie, à cause de la difficulté, à cause de la balai. Donc la démarche, comme on dit en français, c'est une démarche constitutionnelle et républicaine. Donc, nous avons encouragé le gouverneur, on a toute l'équipe, raison pour laquelle Ngamore est quinois, leader d'opinion politique, pour que quand même qui s'appelle moi Bébélé Nanzela. Non, il y a un problème. Quand il y a des constructions anarchiques, il faut retarder l'affaire foncière, il faut retarder l'urbanisme et habitat. Vous comprenez? Il y a une affaire foncière, il y a urbanisme et habitat. Affaire foncière va payer sa mabélé. Urbanisme et habitat va payer l'autorisation de construire. Il faut battre tout dans l'expert il y a ville à Kinshasa. Parce qu'il y a des normes et il y a des principes urbanistiques qu'il faudra respecter. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo, notre pays, précisément, ça pose problème. Donc le gouvernement national a rendu un mauvais service au gouvernement provincial. Parce que quand le national donne les ordres provinciaux, moyens à s'opposer exactement. Et là, il y a vraiment des constructions anarchiques. Comment même pas 100 mètres, même pas 200 mètres, comme le dit la loi foncière. Mais maï yango mbamo batongi. Batu bako vivre ana bako zala exposé na danger. Donc, étant citoyen congolais, nazoko encourager démarche en tête des villes. Gouverneur a yé mokoté, a commandé à la police, a commandé à FARDC, a expert il y a même les génies militaires. Dans le cadre, il y a complémentarité. Enfin, il y a pour permettre que la construction anarchique, et si là, tu peux savoir sans spécial dans le cannabis.